pesi la biso mosala ya kolobela bongo ekolo pe kobumbela ekolo yango na ntongo na lelo tobeleli yo kati na milulu oyo tokosolola na bandeko na biso bapanzi sango tobeli bobele yo nzambe na nguya ozala na biso papa molimo mosanto na yo nde kamba biso tobima libanga ya makambo oyo ezali motuya te kasi tolobela yango mpe bato bayoka yango mpe tosalela yango na ntina ya liseko ya ekolo ya biso pamba te ata kone keke ya baoyo balekaki liboso na biso lokola Mose to Yosua yango nyonso babundelaki bobele ekolo bakambi bayo banso to baoyo otindaki bango na se na moi bitumba ezalaki bobele ya kopesa lisekwa na bayibo moto wa bato kasi lekolo na biso pasi ezali kufa minyoko makambo moko te ekotambola yango tolobela bokasi na biso moko tokokoka te nde tobeleli ngolu na yo ezinga biso kati na yo esika mpe molimo mosanto na ye ekamba biso molimo nyonso ya bokeseni tozangisi yango misala na kombo na Yesu Kristo banda na biso mpe suka na biso na kimia nde tobondeli na kolika ete okozala na biso elongo na kombo na Kristo Yesu azali mokonzi mpe mobikisi na biso amen. Amen. Merci. C'est pourquoi nous les résistants, nous appelons les jeunes de s'élever pour atteindre ces projets pour les aides. Comme nous avons l'habitude de le dire, la RDC est un pays richement béni par Dieu. Mais le diable, par les biais de ses serviteurs qui nous gouvernent, remplis de cupidité, prive au peuple congolais ses richesses. Bon. Et tourner les regards avec la reçue pour une bonne opération. Si nous les jeunes, nous voulons réussir dans cette société, nous devons également nous révolter contre ce système dirigé par les vieux assoiffés du pouvoir. Chers compatriotes, chers amis de la presse, pour y arriver, cela demande une implication directe, sinon une mobilisation de tous les Congolais, particulièrement nous, les jeunes. Nos esprits pour Madame Océan du Congo et Monsieur Bruno Mimbenga, merci, nous sommes à votre disposition. Merci, c'était là Monsieur Bruno Mimbenga. On va rapidement passer au jeu de questions-réponses. Bonjour, bonjour. Bon, j'ai un peu de problème dans ma voix. Mais moi, je ne suis pas colonisée par le blanc. Je ne peux pas parler à la langue française. Parce que c'est la langue coloniale. C'est cette langue qui nous colonise spirituellement, physiquement et charnellement pour aller loin financièrement. Quand nous prions, je ne veux pas les démons sortent loin de moi, mais dans ton esprit, tu as ce démon qui est la langue française. Parce que j'ai suivi M. Kagame, notre agresseur, quand il est en train de parler, il parle dans sa langue maternelle. Il ne parle pas en français, il ne parle pas si c'est quoi. Il veut que les gens de sa famille ou les gens de son patrie saisissent ce qu'il est en train de dire. Alors moi aussi, je préfère parler en lingala pour que les gens de mon pays, ce qui est loin, au Congo central, à l'Équateur, machin, puissent mieux comprendre ce que nous sommes en train de faire ici. Merci beaucoup. Donc je dois parler à ma langue, c'est que Honorable Bruno vient de parler en français, mais je dois être en bref, comme on dit. Mbote la biso, bande ko la biso bapanzi sango, bande ko basi pe mibali, pe babundeli yonso ya ekolo wa biso Congo. To sangani kati na wesika to benga kipilo bapanzi sango. Na tina ya koyebisa bino mayemanso oyo bino boyebi oyo ezoleka na République démocratique du Congo. Kasi tokoki koleka bongo te na kopesa bino matondo pamba te botiki manso oyo ezali motuya kasi boye pene na biso mpona koyoka biso ebongi mpenza na biso topesa bino lisusu botondi nde nalobi lisusu matondo ezongela bino mpenza. Bandeko bapanzi sango mpe basi mpe mibali mpe bandeko oyo boyeyi na bokonzi bwa bino makambo toyali koloba lelo eyali ete ntina mwa yango ezali Congo
ezali bongo bikokesama na makambo malamu mpe na lisanga na molimo ya kanza nde tokosenza elenge ya esaleli na kati ekolo wa biso Kongo seke tolobi malamu ete na lisanga mpe na molimo ya kanza nde tokosenza elenge ya ebikeli ekolo wa biso Kongo kasi bino banso boyebi ete na kati ya ekolo wa biso kimia mwali te twali bongo na etumba oyo bali koboma mikolo na mikolo mpe babundeli bwa biso boyebi bango malamu mpe molongo mobimba bayebi bango ezali ete Luanda oyo ekambami bongo na Kagame oyo bapesi ekombo mokonzi ya Afilika po ete bango balingi kokonza bafilika ye Kagame ayebani ete ye nde ali mobundeli wa biso mpe ye azali bongo kopesa maboko na M23 oyo eyali koboma baikongomani kasi bino banso oyebi ete mibu to mpe mikolo miike oyo ekolo wa biso to mpe ndako wa palate wa biso Bunagana esimbami bongo na maboko ya ba M23 minyembo oyebi yango ekenda kutu lisolo yango ebetamaka lisusu te mpe bamboka babiso lisusu ya mike oyo lelo na banzi ete Goma bwa biso bwali koyoka ete bakonzi bayiki ya bikolo bya Afilika oyo ezingami na biso eyali bongo komopesaka biso mayele mabe mpona koloba ete tozangi l'armée tozangi la police yango ntina bango bakiti na ye ekolo wa biso ya pasi koleka bandeko bangai bayiba oyo bazalaka lokola baninga babiso oyo bango bazwaka mbako likolo ya bakambi bwa biso bapesaka bango malako mpo bango bayaka komonyoko biso bango bapimela biso bosombi bibundeli po ete tobunda na baye oyo bali bongo koboma bakongomani kasi ya kamwa tomoni bobele bango bato wana mendele ya Fransa bango bapesi misolo miike na Rwanda oyo ali koboma biso po ete bango basomba lisu bibundeli ya koboma bakongomani ndende kwa uti koloba awa bino moko bososola elingi kolakisa nini yo pimeli bato oyo bakonyoko bango okateli bango mondelo eto bakoki kosomba mandoki te me bato oyo bali na mandoki mpe lisungi bobakiseli bango misolo po ete baboma lisusu banyama oyo bali bakongomani na yango bandeko babiso esengeli na biso banso bakongomani toteleme mpona kosilisa makambo oyo pamba te ezali na motuya ete yo peuple congolais omizwa na mbako ya kotelema po ete omilongola na kati ya pasi oyo pamba te moto akoki kolongola oyo na kati ya pasi te soki yo moko omilongwe te yango wana mwana mboka auti lisusu kotanga to kotalisa na biso ete tosalaki bitamboli biyike tobelelaki na bandeko na banzi ete longola bino bapanzisaka oyo wali kati na esika bozangaka te na lisungi na bino kosunga biso boyebi malamu ete na mvula oyo tozali totamboli ya solo tokendaki na baambasade ndenge ndeko auti kolobela bino ya Rwanda ya France tozalaki bongo na MONUSCO na banzi boyebi milulu wana ebomi bato bayike bazwi bokono biyike mpe misusu tikino lelo bali bainapte mpe bandeko mosusu bali bongo na boloko oyo tokoki kotanga mpe bakongo kati na esika lokola bandiki mulompwe bali bongo na makala lokola bandeko na biso bayike kala la kufa bayike bakufa na masina donc tobebisi bato bayike barosi mokende bakenda tolina bakapangala bato biyike oyo soki totangi bango na banzi tokolala awa kaka mpona etumba oyo biso bongo tovandi mpe liboso na bino prénom bibengali victime ya baboloko ngai moko na banzi kobima libanda ya kapasi balacrimogène kobeta kobebisa biso banzoto kaka po ete tobundela kongo bwa biso kasi netamboli wana tobanzaki ete bakambi baye ekolo bakozwa ta mbako ya kosala eloko moko me tomoni ete bakomikala matoi mangongi mpe motema mabe ya koboya koyoka oyo biso toali koloba kasi ntina na bango ezali mobele konyoko biso po ete bango bafanda na bokonzi mwa bango peuple congolais ayebiki moyibi oyo euti kosalaka na biso ya rame
bino nyonso boyebi yango ete bayibi biso pole kasi tolobi me bayoki te soki topusani na lombango po ete toali kokima nsima na konga bino banso boyebi ete tosali maponami masato maponami wana mapesi biso litomba te oyo biso peuple tolukaki tozwi yango te tozali bobele kozwa bokonzi ya kanza ya baoyo bayime ndenge bali kopesa biso bali konyoko biso kozongisa biso ntango nyonso na bowumbu kasi lelo bino moko bauti koyoka mwana mboka Denis Kadima auti kopesa bino na pole calendrier électoral alobi ete maponami makozala kasi na maponami wana biso totali tolobi te pamba te biso banso toyebi ete misolo mizali te mboka oyo ezali kati letumba bakokende maponami lolenge kani po ete bunagana ekovote te na este bitumbeli na Congo central bauti komona lolenge kani baegorge bato basali bango mabe awa na Kinshasa boyebi insécurité boni bakoboma bato kasi tokokende maponami ndenge nini nde na liso wa biso tolobi te maponami oyo mabombami na eloko moko pamba te bino moko boyoki mwana mboka Denis Kadima alobaki atako bato bazali na bayibi bengelu biyo bizali makasi koleka baninga bakoki pe kosala makambo wana na bayi telefone babango na ndenge oyo tosala pe makambo eteli misolo kasi ndeko yali bongo lukuta yali bongo esika oyo balingi ete bato mabe bakoto po ete bango bazwa lolenge ya kosala mabe lolenge bamesana na bamaponami oyo masato mauti koleka yango biso toali koyebisa na bakongomani ete bofungola biso na maponami oyo ezali ya malamu te pamba te na ekendele nango toyebi biso banso ete M23 ezali kosenga bongo bango bakoto na kati ya l'armée congolaise bango bazala lokola bakongomani bango mpe babika kozwa bisika bizali likolo ya kokambami ya ye ekolo Kongo boyebi yango malamu eyali koleka na se mpe na likolo pema yali malamu te kasi ntango tokoloba tokende bongo kozwa bakala te wa biso mpo na maponami totali na liso ete barwande bakozala na kati mpe bapaya mosusu yango tolobi te maponami makoki kolekela biso bongo te mpe makambo nyamu mokoki kosalama te ete biso bakongomani tokanga bibebu ba biso yango tolobi lokola nzambe tata aloba mpona bolingo ya Israele ngai nzambe na bango nakokanga monoko te yango biso mpe na kati na oyo esika balobele ye ekolo Kongo babundele ye ekolo Kongo mwana mboka Bruno Bibenga nanga Océan de la Presse tolobi mpona bolingo ya République démocratique du Congo la biso tokoki mpe kokanga bibebo te sans pour autant toyebisela bino bapanzisango maye oyo maakoleka mpe posala biso mpona bakongomani mpe bilenge oyo ya lelo mpo bakosaka biso balobi ete bozalisami bwa bino ezali ya lobi biso tolobi te ezali ya lobi te ezali ya lelo yango tokoloba ete lelo moye na ntango tokoloba na bino biso banso tozwi elikia mpe ekateli ya kotelema mpona kobundela ekolo wa biso pamba te mobeko likonzi ya mboka epesi biso baartikle yango babale oyo ezalaka ya motuya mpe esepelisaka ngai ezali bongo na tuku sambola misato mpe na tuku sambola minei oyo elobi na biso ete totelema komobatela ndelo kwa biso tuku sambola motoba tuku motoba na misato tuku motoba na minei. Merci beaucoup. 63 P64 micro s'il vous plaît na yango nde tokomi batela bandelo ba biso pe tokomi telema na bokasi bonso kolongola bokonzi oyo ezali konyoko biso pe ezali kobangisa bakongomani mpona koumela mpona kokende kokomala na mwasuka na banzi ete mikolo oyo netando eke boyoki maloba oyo mwana mboka Félix Antoine Tshilombo auti koloba bongo lekolo wa biso apesi biso malako ya koloba bolingo pamba te alobi na biso tokoki koyina balwanda te tokoki kosala na bango mabe te kasi biso tolakisa bango bolingo po ete bango bali bato na pasi nga nalobi yali lokuta soki tozwi ndeko baye oyo akutaki koleka po ete ye azalaka na bandeko mwana mboka oyo nalingaka kotanga kombola ye te po ete pasi kwa biso makasi ezali bobele ye mwana mboka wana aloba boye alobi ete na bozalisami na bato nyonso biso toali na pasi mpe makambo mabe na Rwanda seki yali maloba mibale ekeseni ye atanisaki biso ete na Rwanda tokoki koyokana te pamba te Rwanda akoboma biso esengeli biso toboma mpe
balwande po ba ko sala biso mabe kasi oya kitani lelo alobi ete elakisi to la kisabolingo ngai siko nazongi bobele na Biblia pamba te yango nde ezali nzela solo pe bomoy oya liko pesa ngai na bino na bango bakambi pole nzambe alobi boy moto oyo azali koboma na mopanga yepe bakoboma ye na mopanga alobi na biso lisusu boy soki loboko na yo ezali komema yo na nzela ya mabe kata yango akei mosika koloba ete bato mibale oyo bayokani te bakoki komotambola nzela moko te mpe na banzi biso banso toyebi ete bofutami ya Sodome na Gomore ezalaki bolingo ya Nzambe. Cela veut dire Nzambe atalaki ete bato oyo nga napesi bango lolenge ya kobika kasi mabe na bango matombwami likolo na nga esengeli ete napesa bango bolingo bwa ngai ya botumbi bango na moto. Ndeko na ngai biso bakongomani bandeko na ngai balingami bapanzisango biso banso toyebi ete bolingo la Nzambe ezali kotoso mibeko ya ye soki totosi ete tokotambola malamu te boni bayi kongomani soki Nzambe ye moko alobi vengeance ezali alobi boya moto oyo tokabola na moto ya kotala yo la mabe kata loboko la yo soki ekomema yo la mabe bongo boni moto ya ko viole yo moto ya ko boma yo moto ya ko boma bana na yo moto ya ko kata yo ako sabwisa yo ako yiba biloko bya yo otalisa ye bolingo na banzi bolingo la biso ezali pe kozongisa ndenge bolobaka na lokota ya lifalancé rendre à César ce qui est à César et rendre à Dieu ce qui est à Dieu boyete bakongomani na banzi tokoliki ya bongo na kozongisela bayiba agresseur na biso bayiba lokaye kolo Kongo bayiba botoli ya bolingo to ya kobika ya bakongomani kozongisela bango pe monnaie ya pièce na bango yango biso tokoloba ete tokosala guerre contre le Rwanda pona kosukisa na koyebisa na baikongomani ke bozali komondoka mabino moko na boyokaka mindule lokola ya mwana mboka DJ oyo alobi na bino boye alobi makambo matali politiko ngai na kipaka yango te alobi makambo etali dolare mata etali ngai te kasi likambo moko ngai nazali na yango bobele nalia na potapulude na lala pe na ngonga ya zomi na sambo na telema na sukola mai mwangai na lata bilamba na chakiti libanda na zela mama apesanga 2000 francs pongai na kende komela na ngai alobi tika tomela na biso ezali nzembo na komona bilenge boko bina makasi kasi bolimbisi bilenge bozali kati la esika ndeko wana alakeli bino mabe pamba te boali na bilei te azali kolakela bino mabe pe kopesa bino bolembu oyo bino banso bokoki bongo kozwa malako wana te po ete bango pe balanga nzembo merci papa bazali pe batei bakoteya bino kasi mwana mboka DJ wana soki Nzambe apesi biso makasi ete apesi Bruno Bokonzi ya kokamba ekolo Kongo to biso ba oyo twali liboso la bino tokoboya bamalako ya ndenge wana parce que azali kokotisa bolembu tango biso tokobenga bino po ete totelema na molimo ya botomboki bokotelema te pamba te bosi bomeseni na lolongo ya kozelaka mama yo ozali na 40 ans likambo na muse aloba yango oali na 50 ans yo potaka bobele poudre olalaka olobaka makambo etali yo te me na banzi na ntango ya muse Laurent Désiré Kabila maloba wana ezali te epai ya bakati bazuzi to mpe bayebaka mibeko me bango balobaki likambo moko soki oboyi kolanda politiki ekozwa mbako likolo ya bomoi na yo oyo euti koloba ete okoki kolala mpongi te kolanda loyembo wana te ekopesa yo te yoyoka biso lolenge tolobi lelo kobanda lelo biso na bino tokozwa mbako ya kotelema libanda mpona kotelemela bokonzi okonyoko biso tozwa richesse te bajeunesse bamona pasi baboti bafutama te bagreve mikolo iso yango biso tolobi matondo na bino pe
bolanda biso la bokebi nzela ekozala bilei na biso biso na bino tobundela ekolo wa biso tokoyiba te tokosala mabe te kasi moto oyo akotelema mpona kopekisa lolenge ya etamboli to mpe ya kobikisa ekolo wa biso nde moto wana tokomona ye lokola enemi nde ye akokutana na biso nalobi boye mpe nasilisi matondo na bino merci na bino bapanzi sango mpe na bandeko nyonso oyo boyaki katela oyo esika na banzi nalobi mpe nasilisi. Allô? Merci beaucoup, Maman Océan, pour l'intervention. Donc, on voit rapidement la question qu'on a pour s'adresser à... J'ai relevé la contradiction entre vous deux. Il y a Madame Océan qui parle probablement d'un report des élections, vu la situation sécuritaire à l'Est. Et vous, Monsieur Bruno Mbenga, vous tenez mort de kiss à la tenue des élections malgré l'agression rwandaise. Alors, j'aimerais que vous vous concertez et puis vous donnez réellement qu'est-ce que vous voulez. Parce que comme disait ma conseillère, vous disiez autrefois que non, il n'y aura pas des élections. M. Denis Kadima a publié les calendriers, vous mettez en cause. Donc c'est vouloir une chose et son contraire. Alors, ma seule question est de savoir à M. Bruno Mbenga, que reprochez-vous aujourd'hui à Denis Kadima? Deuxième question, suite à l'agression dont la République démocratique du Congo est victime, vous ne voyez pas qu'on peut reporter les élections en attendant que la situation se rétablisse? Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Eji Domboum, journaliste Le Peuple d'abord télévision. J'ai deux questions. Une, je vais l'adresser à M. Bruno et l'autre à Mme Océan. Monsieur Bruno, vous décriez la situation socio-économique que vous jugez d'être précaire. Pourtant, le président de la République, depuis son accession au pouvoir, a redonné à l'IGF sa place d'antan. Et grâce à la patrouille financière, l'argent de l'État est enfin travaillé. La question que je vais adresser à Mme Océan est la suivante. Vous souhaitez d'aller en guerre contre le Rwanda. Nous le savons que le principe de notification pèse encore actuellement sur la RDC, qui n'arrive pas jusque-là à commander des armements sophistiqués. Je disais, vous souhaitez d'aller en guerre contre le Rwanda, alors que le principe de notification pèse encore actuellement sur la RDC, qui n'arrive pas à commander des armements sophistiqués pour s'attaquer aux rebelles du M23. Ne pensez-vous pas que vous devriez d'abord vous attaquer à la communauté internationale et ensuite viser le Rwanda? Excusez pour ces dérangements. Vous savez que nous sommes dans la résistance. Bon, pour les Misabiso parce que ils ont dérangé. Et puis, tous en la résistance, tous en a moyen vraiment pour la Tiabino, dans ma condition essentielle. Mais avant toute chose, je répondrai directement à M. Josué. Nous ne sommes pas en contradiction avec Maman Océan. Si pas ce qu'elle vient de dire, c'est ça notre façon de voir les choses. Il n'y a pas de contradiction. Peut-être qu'il y a l'Oubéli, on a dit la paix dans le bâtiment français, mais tout ce que nous allons dire ici, c'est ça. Donc nous avons presque même idée. Je m'en vais directement pour répondre Madame Grady par rapport à Yamutuna au lobby, oui certes, que non, Bissognos Sotoza pour l'élection, et puis pourquoi les locaux Boitozo remettre à cause calendrier électoral à M. Denis Kadima. Madame, Boyebi Binonyoso que Boyebi Binonyoso que biso peuple congolais toza na besoin ya maponami. Mais problème na biso zali quel genre nini ya maponami oyo boye tokusala parce que
Ce qui vous a lelo biso tozo telemela Denis Kadima parce que koya ya Denis Kadima na mutu ya seni biso ban so peuple congolais toyebaki que monsieur Denis Kadima azalaki choix oyo boye ba oui confession religieuse union sonné bazalaki basepelaki na moté yango zo mona lelo oyo boye tozo telemela calendrier électoral et puis tozo telemela élection oyo boye parce que Félix a taillé, patounaillé, a été pour préparer fraude électorale il y a 2023. Donc, Denis Kadima, calendrier au APCBISO, et ça calendrier au Eboé, et qu'on répondre à l'attente et à peuple congolais. Parce que biso tout le monde que Denis Kadima, Azalaki, un ancien militaire à UDPS, représenté à UDPS dans l'Afrique du Sud, il y a un qui représenté UDPS à l'époque. Et puis, tous les analystes tous les balle. Ce qui est déjà pour moi, cas divers. Et comme déjà pour la victoire avant qu'elle arbitre à Piololo. Est-ce que le Kouana Bozo s'attend que non, match Wana Kosuka Olenga Malonga. Donc, calendrier, il y a M. Denis Kadima, et ça piège au Bobatiel Bisso. Parce que, Bayebi Kebazana m'a coquité, il y a organisé par élection. Il y a un bomoni, le co les uns locaux, tout babino, token de Bamponami, tout ça la boye. Ils ont le co les locaux, le coso, le qui, papé sabiso, et locaux, oh, boye, qui non, ce qui est ok, et vous allez au bénéfice na bango. Il y a un bomoni, biso, et qui est résistant, tout ça, côté les la calendrier électoral, wana, pour tout ébi que non, peuple congolais a souffert. Quand on a 4 ans, il y a pas de boye, bomoni, makamounen, donc, pour remettre tout le bilan quand puis tout les médias, on a besoin d'élection, mais avant élection et ça il faut un préalable il faut un réunir consensus, il fait ça la partie prenante avant de discuter et puis là à ce moment tu reluka mutu oeboye azana moralité ya malamu oeboye à cause la impartialité pour la couper sa biso maponami na lolenge oeboye esengeli ezate que le kolande to moni wana so kena seni kaka ba militaire à UDPS aucun cour constitutionnel au kutaka je ne sais pas le terme mais moi je ne suis pas si tribal mais vous allez voir que non ba poste clé aucun cour constitutionnel cour de cassation ba ministère vous allez voir toujours que non moi groupe kaka ya batu et à ce moment là bozo kanisa que non en 2023 surtout que na maponami oyo boye to démontrer na mituna biso de Kwatuni awa boye vous allez voir que Denis Kadima doit démissionner. Ce qui Denis Kadima doit démissionner, c'est dans le bingo Awaboy. D'ici la semaine qui vient, qui est devant nous, tout ça la barabal. Donc, tout ça a besoin d'élection, mais élection, il y a Malonga, élection où il faut répondre à l'attente de la population. Mais ce qui est dans le bingo, c'est que Madame Grady, il y a un contexte où tout ça dans un pays où ils ont une carte d'occupation, nous ne pouvons plus parler des élections. Nous devons d'abord défendre notre patrie qui est menacée, qui est envahie par les expansionnistes. Parce qu'on travaille en connivence dans le régime Yakitchasa. Parce que ceux qui m'aiment Boutali, à l'époque, dans le fond, c'est ça qui occupait, qui élection, parce que partout, dirigés, ils sont au service, il y a des Rwandais, et puis ils sont au service. Il y a des occidentaux, il y a moins de souffrance, ils ont toujours continué à délérer. Dans un pays occupé comme le nôtre, nous ne pouvons plus parler des élections. Nous devons nous lever comme un seul homme. Il y a pour repousser et après nous allons maintenant nous organiser et puis nous allons pour la Maponami. Parce que ma élection, je cite à l'époque son excellence Adolphe Mozito, à l'Obéla depuis 2019, que ce régime basé sur la volonté à organiser ma bonamité. Et alors vous croyez que nous avons 11 mois Denis Kadima, avec tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, indicateur Union César Rouge, il va nous donner de bonnes élections. Moi, je ne crois pas. Donc par rapport à votre question, voilà, je peux répondre à ça. Par rapport à Motuna, il y a Ndeko Josué, il y a Actu 30, Otuni Bissoni, ils ont reproché à Denis Kadima. Et puis par rapport à l'agression, Oyoboé, tous a victime d'amour. Et là, tous ont reproché à Denis Kadima, Aza aussi. Oui, Denis Kadima, et là, tous ont reproché, et ça que Denis Kadima n'est pas impartial.
Denis Kadima est au service de M. Chilombo, de M. Félix. Raison pour laquelle nous sommes en train de s'opposer, parce qu'il n'est pas à mesure de nous donner des bonnes élections. Comment est-il possible vous accepter d'être président d'une si grande, je veux dire, organisation comme la CENI, mais vous n'avez pas de moyens pour organiser des élections? Alors, il s'était mieux que M. Denis Kadima puisse renoncer à cette responsabilité, parce qu'au début, nous avons dit, depuis que M. Félix avait pris le pouvoir par les moyens de la tricherie, normalement, en 2019, il pensait de mettre le gouvernement pression pour enlever quelque chose pour les organisations dans les jours à venir. Mais pour le moment, c'est déjà trop tard et je ne crois pas que le gouvernement de ceux qui sont là vont débloquer une grosse somme que M. Denis Kadima avait voulu pour la CENI. Et puis par rapport à l'agression que nous subissons le Congo par les Rwandais, moi je pense que j'ai suivi, nous avons tous suivi les pasteurs, je ne sais pas, Félix est devenu pasteur depuis quand? Parce que maman aussi a l'obélaki yango awago. Quand Félix fait allusion, il dit nous devons aimer les Rwandais. Mais moi je vous dis ici, nous ne devons pas aimer les Rwandais. Parce que si vous partez dans Bamboka Loko la Iran, au lobby que nous avons les Américains, vous pouvez vous lapider bino. Félix, c'est tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est M. Tshisekedi. Quand il appelle Kagame, son frère, et aujourd'hui il nous dit, vous les Congolais, nous devons aimer les Rwandais. Nous allons aimer les Rwandais. Pourquoi et par quel motif? Au moment où les Rwandais sont là en train de violer, de piller nos richesses, en train de mutiler nos mamans, et M. Félix prend le courage de nous dire que nous devons aimer les Congolais. Moi je pense que nous devons être sérieux de nous-mêmes et nous devons arrêter avec cette aventure de mauvais goût. Parce qu'aujourd'hui, l'Est de notre pays est agressé et aujourd'hui, comme nous sommes ici, à Fizi, à Rutshuru, au niveau de Bunagana, à violé Mutumoko Lelo. Donc, vous devez comprendre que M. Tshisekedi est au service des Rwandais. Si par procuration, M. Félix changerait plutôt sa nationalité rwandaise, alors là, ça n'engage que lui. Mais pour l'ami au peuple congolais, les Rwandais sont nos ennemis éternels. Une fois que nous allons prendre le pouvoir, Maman Osia et Bruno Mibenga, nous allons mettre Makambu Oyeboui, Yaba Rwandais, na école maternelle, comme na maternelle, à un niveau universitaire que non, les Rwandais resteront nos éternels ennemis. Donc par rapport à l'agression, nous avons subi, et ça que nous avons ça, jeunes, nous avons ça, peuple congolais, dans l'Assemblée, nous devons nous lever. Nous devons nous lever comme un seul homme. L'article 63, tout comme ça, tout le monde a mis ça, et ça clair, les jeunes, chef coutumier, les notables, les députés, les sango, tous ont l'obligation de combattre la mabélé na biso au cas où ils ont menacé. Par contre, ceux qui ont salé en côté, ils ont acte, il y a trahison, au yoboye, ndenge tous ont lo, Tshisekedi, na ba colite na ya union sacrée, ndenge bazumboka, ba pesi yango et paille, il y a ba Rwandais. Na mutuna ya ndeko Égypte pour appeler sa maman Océan à répondre par rapport à makambo oyo bino botuni awa par rapport à la situation sociale na éviter ceux qui ndeko Égypte ndeko la bokina tongo olongoi na place na bino musala na supposé que olena noter l'autre parce que tant que le bac oyo lo bigu tout que 14 milliards mais nous avons informé que non assemblée nationale oyo eza illégitime ba oti ko adopter budget à 15 milliards. Makambo oyo boye mutu na bino ya finance oyo ya sala kababilo bona yo non. Batu wana nyoso bozo mona bango. Soki réellement mbongo mataki na mboka. To linga ki to ba na condition de vie ya batu. Papier mouchoir oyo boto sala les ans na combien? Et comme 500 francs, 600 francs. Alors yo zo ki sabiso que non, musala eza bosala makitoko. Musala eza bosala makitoko parce que régime ya Kisasa na batu otangi kombo na bango awa boye bango nde bazoyi bambongo et non peuple congolais azo se retrouver. Donc itumba na biso ba résistant Maman Océan Bruno Mibenga na bande komissus auto za na bango tozo bunda pour que mutu nyonso azwa maya peto azwa transport avec facilité azwa mbongo
ya malonga pour la routine bana na université balakisi bafutama donc budget oyo lobeli awa boye que non bonge mati nini makambo bozo kana dégérade et koso bayebaka condition ceux qui mbongo eza na mboka na niveau ezo circuler ba fonctionner ba futi bango toza na fait du mois l'autre toza les 4 les 5 na ba société mais ceux qui ba futa ba douter. Alors vous allez nous dire que monsieur Tshisekedi travaille. Ces régimes, nous avons dit dès le départ, ils sont incompétents pour résoudre les problèmes et transport, pour résoudre les problèmes et étudiants, pour résoudre les problèmes et insécurité. Mais ils sont compétents tant que ils sont bongo, ils sont en Belgique, ils sont en palissade, ils sont en député, ils sont compétents. Donc, votre question par rapport à cette situation sociale, jusqu'à présent, ils sont rouges. Parce que ceux qui sont na masina ou qui sont na lemba ou mona qui ont microbos, ceux qui ont microbos qui sont na 15 na masina ou mona qui mikou ya soso bazote kango. Alors vous allez nous dire que non, condition de vie ça madame. Nyonso bozoyo kawana bazo de la vidéo la télévision, ils ont le quota et puis ils ont qui populisme oh le régime ya Kinshasa va échouer. Il y a wana tozo telemela que d'ici dans les jours à venir Batoua na bakeni. Tout ça là, opposition est contre Tshisekedi. Nous sommes opposants à système et à Moïbi. Il y a Tshisekedi. Tout ça opposants à système. Il y a mal gérance, il y a gestion à l'État. Tout ça comme ça l'opposition à système. Il y a tribalisme. Oh, vous avez installé dans le Bokanabiso. Nous n'allons pas dire que non, nous sommes opposants directs à l'individu Tshisekedi parce que surtout pour nous, si Tshisekedi comme individu. Demain, il va passer, et puis système, il y a Moyibi, il y a népotisme, incompétence et gotikala. Donc, nous sommes clairs, nous sommes opposants à un régime Oyoboé, à un système de travail Nabango. Et puis, pour la guerre, souhaitez-vous aller à la guerre avec les Rwandais? Je pense que la seule solution pour résoudre le problème à l'Est, il y a Mboka Nabiso, et ça clair. Parce que Bolandaki, moi, Mboka, je cite, parce que c'est lui qui avait d'ailleurs déclaré ça, Mozito l'avait dit, pour remettre la sécurité à l'Est, nous devons faire la guerre avec le roi. Comment est-il possible, Tozananda, Yozali, Mukolo et la famille, moi, je suis un peu de tout moment pour déranger. Je suis un peu de temps pour maman telelanga, botalelanga, bobungana. Attends, moi, je suis un peu de temps pour mettre Tourazana Simanae, betaye nan. Comme ça, tant que Zonga, à Webisa Batunaeke, nani mettre taureau, bisika yokenai kumuto otinaki ngai, ba beti ngai, et à ce moment-là, ceux qui bakoya, moi nana kokoma ba réserve. Donc pour le moment, je pense que la meilleure des solutions, nous devons faire la guerre avec le Rwanda. Ceux qui, par Rwanda, va gagner biso, mais éthiquement histoire que non, nous avons défendu notre souveraineté. Mais vu que ce régime, Otozanango, source et pouvoir na bango, et Zouama na Rwanda, yango bozongo à chaque moment pasteur Tshisekedi, azoloba maloba tendre, bande kunabiso Kagame, mon frère Paul Kagame, et voilà. Ce qui a commis pasteur, ce qui bon, la vie de ce pasteur là dans leur quotidien il y a département d'évangélisation, ce qui a nini, engagé, c'est la fuite des responsabilités parce qu'ils savent que non, leur pouvoir est fragile et ils ne sont pas à mesure de nous sécuriser. Donc bref, nous sommes d'accord de faire la guerre avec le Rwanda. Je passe le micro à Maman Océa avant que je puisse répondre à d'autres questions. Merci. Matondo na biso banso na banzi ete to simba mwa mokeli kamonde kwa lobaki ya social po ete yango ezali penza motuya ndeko la ngai lelo dollar etombo milikolo moto nyonso la sanza ya décembre oyo azakala ndeko la poto te monyoko li ezali bilo baso boyebi lesiko to vandi boko yoka ngbangbangbangba cela veut dire ete manque ya lotiliki. Mais ce qui est totalement étoilé dans Zongo, tu as yinga. Makambo mako le kamala mutende kolanga. Il chef ya ki liboso be na sango. Na loyembo to yembeli kasi. Lokole sengeli ami pesa pe. Mbako epa ya moto atinda ki ndeta la misala nyoso milali nde kolanga.
toke na lombango po ete bino bolobi esengeli tosala maponami te po ete ekolo ezali na bitumba te ndeko na ngai soki tokei mbala moko na lolenge wana elakisi ete tolobi na Félix eumela seko na seko pamba te akoloba na bino ete nazali tokotia bapilone bisika na bisika mpona kotelisa bango ete tolingi te mabe oyo euti kolekela biso banda 2006 2011 mpe 2018 tokopesa yango lisusu maboko te bino banso boyebi ete lelo bomoni yango na kolata maneti te ke molongo mobimba na babundeli wa biso balobi ete mwana mboka Antoine Tshilombo azoki maponami te me kasi na nkanda wana koyoka Kagame abimisi yango lokola jabulu ya suka soki Kongo tolaki malamu eloko tobima mpe tolongole na bokonzi pamba te biso baso ntango tolobaki yango bapesaki biso bakombo me lelo nani ayebi te ke mwana mboka Martin Fayulu Madidi yenda azoki maponami kasi biso bapeuple congolais nini tolobi to bandeko bapanzisa ngo na koyokaka makambo ya bongo bobeti sete bolobi eloko moko te biso baso silence radio tala nkanda oyo esalaka biso yango moni tolingaka komobenga bino pamba te bino bapanzisa ngo boali mpenza na mosala makasi akosalaka lokola makambo eteli génocide bandeko bangai na bomomi bato mpe bofiolaka bato mpe kosalaka mabe bino bandeko na biso bapanzisa ngo bokoki kokangaka monoko te ke bozalaka nsima ya bato wana esengeli boloba sembo atako bazolaka biso maloko kasi soko kokufa na bosembo ndeko na nga nzambe tata akosimba mosala na yo mpe mosala na yo mokotombwama etumba esengeli tobunda ndeko na ngai bino bato na mayele bolobi boye celui qui fait la paix prépare la guerre bakongomani soki bakosaka na biso tikilo lelo ezali pamba te biso toyali bobele kozanga makasi ya kotelema lokola moto po ete okata moninga oyo akati yo na monoko ya mboka na ngai balobaka boye moninga bo we bo moninga nyango we nyango iso isweka we elingi koloba boye moninga beti yo yo beta ye moninga lobi tata na yo yo songisele tata na omoko mama na yo mama na omoko ase mama na moninga koloba te oyo nakuta ye na ye sikoyo ali bongo moto lokola tokomi na ta ya koteyama lolenge mwana mboka oyo atelemi lokola pasteur ya kopesa biso malako Antoine Tshilombo tokei bobe na Biblia na Josué 8 bandeko bangai bokomona ete bali koloba conquête d'Israël lolenge biso tovandi awa tokoloba na bino ete totelema mpona kobundela ekolo wa biso pamba te soki tobundeli yango te tokolonga te nini balobi na bango na mokeli alobi vous avez assez duré sur cette montagne maintenant tournez vers le nord toumeli bandeko na nga bakongomani na lisikulu oyo toza na bitumba apekisi biso tozoma ndoki te mais biso tokomisi barise grand soki lelo tokei kosenga so maboko epai ya barise mais botuna Kabila ye oyo apesa barise bibundeli oyo azali apesa matière toali pays riche mais le peuple pauvre botuna bachinaise oyo lelo bakomi puissance na bango wana nani apesi bango n'est-ce pas bakongolais bakozwa babele bakokenda ngo bakozwa biloko mais toyiba ta mayele ya jabulu oyo ezali bongo mwana mboka Kabila est-ce que biso tosengi mibundeli soki biloko oyo batelefone portable ezali makila na ngai na yo chinois akosala yango awa na vie mais atekeli yo na $150 est-ce que mwana mboka Congo akoki kosala yango te po ete matière ezali epai na ye nafungola bino liso misu moke bandeko na ngai mendele bamilengela 30 après bayebi ete Congo nde ekobikisa bango Congo ezali pumo ekobikisa tous les 5 continents ekobikisa mokili mobimba lelo nakoyebisa bino matière mosusu ebimi na Congo bwa biso oyo ezali alimentation ezali provision il y a plus de combien des années oyo ekopesa pole na molongo mobimba soki bomoni yango richesse wana nanu to exploiter yango te bakongomani kasi bakoboma yo bakopesa yo te nzela po ete yo salela yango bakotalisa yo te ndeko na ngai tozalaki na epoke moko tokendaka na ekole oyo etali anef kuna na Gombe na époque wana na base tozalaka nanu na 49 minéraux
Mais tango totanga kato salakala bango ndenge bino batalo kota li français bolo baka statistique bandeko tokuta 39 minéraux ezala na République démocratique du Congo na bamboko etikali bazaika na zone. Allez-y comprendre les lots comme il y a plus de 60 et quelques minéraux peu minéraux mon sous ya kafu et demi kasi soki to bundite boya bisangai ba mendele ba kolekaka na kanala Rwanda ngai na yo ndeko uti ko tunanga awa tozalaka na mingi po ete ngala kenaka na mboka la lobito cha moto bakata ndeko oyebi malamo mopanzi sango kendenge tozali awa n'epoque ya moto na boyina ngape kotanga kombo po ete na nzela na enda linga ko sala biso makambo oyo omona Kagame na tapis rouge na ena moite mais Kagame azala ekoya omona te mosala ya Balwanda esala mandenge ba ko sala lelo na banzi eta azalaki komi bomba po ete ezala ndeko Tshilombo ezala biso banso toyebaki ete ye azali mwana ya mboka te mais kasi ya kamwa ndenge nini Tshilombo oyo totambolaki na elongo alobaki ete prédécesseur na ye azali moto ya ye ekolo wa biso te azali Rwanda pe tata na ye alobaka ete bokangela ngai Rwanda wana tina la iliwa ya tata na ye euti wapi na maboko ya baloki te kasi boni moto oyo abomaki tata aye kobala mama na yo pe yo ndimi te politiki ya mabende kolanga tango yako kobala mama na yo n'est-ce pas yako tola bino na libota po ete bino boso boyebi ete moto oyo nde aboma papa boni aya lisu kobala mama po ete biso tobenga ye papa ezali likambo ba Rwanda ba kosala biso lelo na mwana mboka Antoine Tshilombo boni bakokoma bandeko la biso na motango oyo babomi biso mendele bango moko balobi na motango basala po na génocide oyo babomi na Congo eluti koluta kasi bino bapanzi sango est-ce que bolobelaka likambo eteli génocide bolobelaka yango lisusu te bino bapanzi sango est-ce que bolobelaka mayo oyo matali minyembwe bolobelaka yango te kasi nafungola bino lisusu pe napesa bino malako oyo bokoki lisusu kokende koloba yango na betanga eke bolobela nanu likambo oyo etali décentralisation mama na likambo yango wana nani bachaka ye na moto n'est-ce pas mwana mboka Ruberwa oyo ayaki bongo na babundeli oyo ayaki bongo na basasa oyo ayaki bongo na bacriminele mais botie na décentralisation akati biteni na biteni mama kendaki wenze azongi akomi mopaya ya mwana na ye bino bakongole bobeti maboko ezali koboma 26 provinces bacha biso tozali koyeba na lisusu te mais tango tozalaka zomi na moko to pe zomi na babale yo yebaka kotala bandeko na province oyebaka kokengela bato ba kokota kasi lelo tokoma na o tokoma na ba tokoma na side tokoma na est na ouest botala ndenge ba koboma bomoni bino moko bapanzi sango ndenge bato bakimi na dumi eyalibe mikolo mibale lelo ndenge tokoloba boye nakoki kofungola telefone nanga natalisa bino ndenge baviole na mikolo bileki bomoni mwana moke babeti ye masasi na moto babomi mama na ye na mikolo kuna bomonaki mama akufi mwana akomela libele bongo ya lipasi te ekoswa bino te bapanzisango po ete bolamuka bopesa malako masolo po ete bino bozali première puissance pe 4e pouvoir kasi mosala na bino ya linini kotelemela makambo mabe pe kodenonse bainsanité koboya kobeta mbela kokomisa sango bisika bato bakokomisa sango te bobanga maloko te bondima bakufala bosolo po ete bato bakoyoka bino koleka ntango mosusu biso tovandi po ete bino wali bakami ya liboso pe bapesi bino pouvoir ya minei oyo kaka papa Tshisekedi alakisaka na bino ntango bino bokobanga koloba bosolo esengeli tobunda iyo na mboka oyo ezali okipe maponami mazali na motuya te po ete biso nyonso toyembaki que président Fayulu notre candidat commença par mwana mboka Tshilombo premier Adolphe Muzitu atali alobi makambo ekosuka boye te esengeli tosala guerre
azwi maloba ya bonkonde ya Mzee Laurent Désiré Kabila penda ilelo na koyebisa bino bapanzi sango na mituna na bino ekobaluka bobele na likambo moko ndenge nzambe alobaki na mibeko zomi oyo bemi bale ya motuya linganga nzambe pe linga mozalanisi na yo yango ngai pe nazongiseli bino na kati ya mituna nyonso oyo ezali bobele kongomani tosala etumba na Rwanda soki tosali etumba ndeko lobaki tozala bibundeli te bibundeli bizali pamba te na ebite Mobutu Sese Seko lobaki na biso na kampisa wa bombe moko ezalaka wana na ebite soki balongola yango ça veut dire bibundeli ezali soki tokoti na kingakati epai ya Kabila tokokuta bibundeli biyali po etelema soki tokei bisika Félix ali tokokuta bibundeli biyali soki tokei bigongolo weleka kesali bibundeli pe bundeli ya makasi ezali yo na ngai pe na kofungola bino lisuli kamo bapanzi sango po ete bolobela yango pe bosala investigation tozali bongo na l'armée monene na Angola oyo babengi yango l'armée tigre na banzi na tanga Mzee Laurent Désiré Kabila ezaki na batayo moko oyo yaki pe ko accompagner les tumba ezalaki bongo batayo tigre lelo armée tigre wana ezali na kopesa bino mikanda po botanga basi bakotisa ba dossier na bango epai ya Mboso epai ya Bahati epai ya président de la République po na kosenga ete bango bakende kosilisa tumba oyo po bango ba eda Angola ba eda Portugal ba bunda bitumbesili ba vanda wana lokola na refuge metiki no lelo bino bapanzi sango botuna kakutona wana pona nini armée wana eko ya kobunde tumbate cela veut dire ba politiciens ba yebi etumba oyo yango biso tolobi peuple congolais tellement to se prendre en charge matoni. Merci ndeko donc atunaki par ba indice nini ezo la kisa tricherie ya monsieur Denis Kadima par rapport à ba indice eza ebele boyebi toyebi biso nyonso que calendrier électoral ba sali ba modification na par exemple tozwi na Kasai ezalaki na taux ya pourcentage élevé mais lelo oyo boso tozwi espace Grand Kasai ba pesi bango 25% ya ba électorat eza kotalisa déjà que non 25% wana na élection na biso na Congo ezala déjà mutu abimi premier yende wana déjà pour cautionnel osani ni eko endima biloko wana et puis bon mon a tricherie mosusu na Kinshasa a botozaki na to ya 19% ba réduire biso na Kinshasa ba pesi 13%. Cela démontre que même to ya ba député national na biso ya Kinshasa même provincial beaucoup monde na Kinshasa ekozala réduit soki tokei na province orientale bozomo na non ba réduit partout bakei na kwango bisika oyo mutu ya assemblée nationale oyo boye kalobaka non ces théâtre par quelle base province ya kwango ba ko pesa bango taux élevé ya ba électorat que province ya Kinshasa bozomo na déjà nyonso wana eza kotalisa que tricherie eza déjà en cours et puis l'Équateur bomoni kuna ba matisi ba nombre ba pourcentage pour na nini ancien rebelle oboyebi na batu biso bazawa ba yibi mbongo na régime passé bazawa non ko bazana kati ya sacré ba tie ba province wana de sorte que non tango bango ba koso ba voix kuna epesama et pas mititi seketi et alors botanga Bible Deutéronome bino bato bosambela ka venait de le dire madame Rachel aujourd'hui actuellement le Congo a besoin d'un leadership éclairé et voilà par rapport à ça et nous voulons une guerre avec les Rwandais. Nous tous nous savons que l'Union européenne soutient le Rwanda et par conséquent la diplomatie agonisante de ces régimes a montré ses limites. Raison pour laquelle nous, les résistants, nous sommes en train d'appeler, inviter les jeunes, les Congolais partout où ils sont, c'est de la diaspora, et nous qui sommes ici, de s'élever, enfin, de barrer la route. Par rapport, nous avons évoqué quelque chose ici. Nous tous, nous savons que le monde tourne. Aujourd'hui, l'Union européenne n'est pas l'Union européenne de 1980. Nous ne sommes pas allés, on ne va pas tourner les dos de quitter l'Union européenne pour rejoindre la Russie. Non. Nous sommes en contact avec les autorités russes. Et notre coopération avec la Russie sera gagnant-gagnant. Ce sont les intérêts des Congolais qui seront mis sur la table. Et nous ne quittons pas un diable pour aller rejoindre encore un autre diable. Non, nous sommes très clairs. Nous allons préconiser
les intérêts des Congolais, parce que nous avons vu les compétences, la jouissance de ces régimes et leur façon de travailler a montré ses limites. Donc actuellement, le Congo, dans toutes ses dimensions, sur le plan diplomatique, est faible. Et puis j'ai suivi une question, nous n'allons pas écarter la diplomatie, ni moins encore la guerre. Donc au même moment où nous sommes en train d'entreprendre la diplomatie, nous devons avoir l'attitude de la guerre. Perdre une guerre, cela ne veut pas dire que nous avons perdu la bataille. Donc pour que nous soyons respectés, il nous faut une économie forte. Quand nous produisons les champs, tout comme ça, vous savez, à ce moment-là, le pays voisin va nous respecter. Et en deuxième lieu, nous allons mettre notre énergie à la sécurité, la défense. Si vous nous donnez cette confiance de diriger ces pays dans les jours à venir, et enfin, la diplomatie viendra juste pour nous accompagner, parce que ce qui diplomatie est limité, nous allons recourir à la force. Par rapport à la question de M. Pestivi, la question. Je pense qu'il n'y aura pas d'élection. Si pas, il n'y a pas consensus, tous les partis prenantes et nous qui sommes ici, nous n'allons pas prendre part. Je pense que c'est la volonté du peuple qui sera mise en première place. Voilà ce que moi je peux dire. Donc, ceux qui sont au gouvernement doivent prendre toutes les dispositions nécessaires parce que nous serons devant le riz, parce que nous avons tout suivi. M. Félix a traité l'opposition Yapet. C'est une nouvelle classe politique qui arrive. Et si par contre, c'est parce que nous ne sommes pas de la génération de Félix, c'est une nouvelle vague qui arrive. Je pense que ça sera chaud. Et puis je pense que la jeunesse m'a appelé sa confiance. Tout ça, opposition à PDT, nous sommes dans la résistance. Opposition à PDSA, génération à Félix, là, il a raison, mais nous, au moins, nous allons faire preuve que non, la jeunesse du Mali, du Sénégal, du Burkina Faso s'est levée et les choses, les lignes ont bougé. Et nous, au Congo, nous allons faire de notre mieux. Certes, nous ne sommes pas opposants à l'individu Tshisekedi, mais nous sommes opposants à ce système. On n'a pas peur de la guerre et la peur ne nous fait pas peur. Mais on a peur de la peur parce que la peur nous fait tous peur. Merci. J'ai deux questions. La première question sera directement adressée à M. Bruno. Donc, M. Bruno, vous dites qu'à vous attendre, vous rejetez carrément les calendriers de M. Denis Kadima. Et deuxièmement, vous dites qu'il n'y aura pas d'églissement. Donc, s'il y a un calendrier, c'est-à-dire le gouvernement place avec ses partenaires pour faire l'églissement. Ma question, c'est de savoir, avez-vous pensé, si vous rejetez carrément le calendrier et vous rejetez également l'églissement, c'est-à-dire les négociations, avez-vous pensé à ce qui va arriver après 2023 et le fait mandat? Est-ce que avez-vous pensé à cela? Parce qu'il n'y aura pas d'élection, il n'y aura pas d'églissement. Qui deviendra le pays? Et également, est-ce que la Russie est un partenaire fiable? Parce que vous parlez toujours de la Russie. Est-ce que la Russie est un partenaire fiable pour la RDC? Et une question pour maman, parce que maman fait toujours la guerre, maman océan de la presse. Maman Olingi, caca guerre. Mais à attendre, parce qu'il y a quelques jours ici, il y a le président rwandais qui a dit que la RDC avait indexé carrément le doigt. Mais la guerre à l'est du Congo, c'est pas le Rwanda, la République démocratique du Congo, le gouvernement, le président eux-mêmes connaissent la raison. Et ceux qui guerre rwandais, c'est justement pour retarder les élections. Est-ce que, en parlant de cela, vous ne voyez pas seulement qu'il n'y a pas et du côté rwandais, mais également du côté de notre gouvernement? Je vous remercie. Merci, je pense que c'est la dernière question. Le reste, nous devons libérer l'espace. Monsieur Ndenzamou TV, vous avez dit s'il n'y aura pas des élections, quelle serait la suite après 2023? Après 2023, le Congo restera et la vie va continuer. Après, d'ici le mois d'octobre, le mandat de M. Félix prendra fin à minuit pile. Et le pouvoir deviendra à la portée de tout le monde. Même les poussières, même vous les journalistes, même les militaires, tout Congolais courageux peut prendre le pouvoir parce que ces gens nous ont montré leurs limites. Donc par là, je cite que non, Félix et mandat est aussi dans le mois d'octobre, à minuit, pouvoir de à disposition à Moutunios. Même où a gagné l'élection,
même on a triché l'élection, on va diriger, bien mandat la c'est aussi là, et le mois d'octobre, et puis pouvoir à la portée de tout le monde. Donc par rapport à la Russie, tout ce qui est la Russie, c'est que nous avons fait un cadeau. Le problème est que et à ce moment-là, nous allons voir un partenaire privilégié et puis pour coopérer dans Bango. Et ça peut être ce qui n'est pas dans Bango, il y a la place dans non, je suis très clair, nous les jeunes, nous devons prendre notre responsabilité et pas peut-être, parce que tout le monde a même un pays RDC, Zahir, à l'époque, qui est intervenu dans Bango, mais une grande responsabilité, ce n'est pas abattoir. Donc, après 2023, le Congo restera, mais élection ou pas élection, M. Félix va partir et le plus courageux pourra toutefois prendre le pouvoir afin que tout libérer dans nos occupation. Et puis, pasteur Félix, notre frère Naé Kagame, l'église Nabango, merci. La base Zolobi, Paul Kagame, Zolobake, il était à Zosala, guerre Nabiso, Zali Bobele, Bisomoko, Bakoma, Nabanza Bongo. Matondo, Nabanza pour répondre, Maman Nangaï Rachel, Moupati Sango. Likamoa les Alinines, Pambate Nabanza Bilos, M23. Bali à Bissoté, Bali à Barwane, mais Baron Balobiate Bazalaki Ao. Non, mais c'est Tshisekedi, en 2019, depuis février, Abandaki ko coopérer, mars et juillet, titre pour le montant aussi pour le Moussou. Ce qui te est habitant de Rabino, Viton. Mais dès qu'on a gagné, yo zali mo panzi sango ya mayele, oyebi ete, mobomi oyazo bomayo, liboso na bato, akoluka bobele, raison. Mais ce côté, la communauté internationale, Bamisusu Balobiete, Toko Kagame, pour être agressé la République démocratique du Congo. Au monde, il y a pour la collection des alliés, ceux qui m'ont dit Félix Alobili, quand moi, il y a ceux qui sont allés na sommet à Boïkoya, à Tilimoto, il y a une candidature, il y a l'objet, ceux qui m'ont dit que Bitumbate, Ngai, Nakoya, Namakasi, Kobundisa pour la communauté, à Kobundawa, na Congo. L'été de ma belle naïe, et la question est à bonne et la mission peuple congolais, tu as libre ma cassité. Yango monia ta ko président ya Burundi afingi Tshisekedi sayeba. Yango moni pe Kagame na mikoloyo afingi Tshisekedi sayeba. Tshisekedi akimi na sima ya Biblia. Alobi to la kisabongo bolingo te, nzamba alobi bongo te. Nzambe na nzela ya Yesu Kristo aloba boke ne koyebisa renard wana. Abenga Herode renard. Ezaki nsingi tete. Bonga finga ke poigné ya mwana nzamba tonda bolingo alingaki atalisa yeke yoza renard okokoka nanga te aigle yango biso pe bakongo mani toko beta mbela tolobi ete renard ya Kagame wana toko ya kosilisana na ye este na biso tokozala liboke moko pona kosilisa tumbala pamba te ndeko nanga ba Rwanda basi bazingi biso lolenge to aliao soki kaka tokosani na maponami oyo ya malonga te okondibelanga ndeko nanga la otokokima pamba te bango nde bakokamba ekozala Félix te po basi bachele mandoki bakotanisa la Félix ke sala bobele oyo biso tolobaki na yo kasi tikilo lelo Félix aza lokola Yona oyo tobenga Jonas boyebi quand même na Bible bapesa ye mission na Ninive akele kote ya liloba ya akimaki akopesa bato mbonge biloko bikozinda yango Félix akosala bakongolais congolais akokufa po kilo ezali pa Félix congolais akoviolame kilo eza pa Félix esengeli Félix aloba ta liloba moko lokola Yona bobwaka ngai na mai po ete mbeba nyonso ya lingai Félix alobi ngai nde na ye na solution osilo ta ye aza problème osilo ta ye aza malade olia aloba peuple congolais ebandi ngai na maponami pamba te nalobaki ete moto abongi ezali bongo fayulu kasi ntango na senzi na Vital Kamerhe tala liwa place ekomi bobwaka ngai na mai ngai nakele kosilisa likambo ase momala bakongomani bakobunda lokola ya koboya ngai na otososoli nini esengeli tosala tokele kobunda tuma po tozwa kimia matoto. Venu à la presse, ndenge pour répondre à l'invitation et à Bandekonabiso Bruno Mimbenga, na maman océan de la presse congolaise. Et ils sont là à votre disposition pour les interviews. Merci à tous et bonne journée.